possible que une transition tato outi ko sala élection. Donc batu bazo l'autre bazo comprendre les politiques après élection toujours l'élection mususu. Donc transition tu ngai to sala ngo période de politique anambe to sala kangote et politique anambe tikali na pouvoir après constitution ngai pesa qui pouvoir après 2016 il faut to sala une élection mais to sala kangote to tikala après 2 ans après ndé to yoko sala élection vous comprenez mais période wana ndé tu ngai to sala nani tu ngai to sala transition mais bande on a besoin ya MLC baloba que élection et na transition ko sala manololenge nini tabango bazaki déjà na système oyebi politique ya mboka na biso za politique ya mitema mabe batu basola kitoko en France encore député bazali eli pona ko défendre le peuple congolais ndenge nini yo ozana lokoso olia nano soki peuple nano liete bazala patient parce que bazali kolinga po ba défendre biso yango tozo linga ke to mona siko qui était avec le peuple qui était contre le peuple soki ozali député ozali kolinga ke ba futa yo nano maintenant le bandi ko lobela biso na parlement te vous comprenez donc ozali ko senga ba député tu étais élu pour le peuple congolais mais bosala siko pour le peuple congolais quoi basola kitoko. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde à travers cette émission. Toso la Pona Congo, présentée par votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Atonda Nakibonzambe. Je suis ici à Durban pour le compte de cette émission. Toso la Pona Congo. O nazaka nation pour la bino ba congolais nyonso o bazaka na fudi d'ici mais lelo nazo ba pour la bino mwana mboka le président Peter Mukendi président les amis de Moïse Katumbi ici à Durban to solo mambu oyo etali mboka na biso Congo. Merci beaucoup maman Adèle Yombo maman Andima kova kolexatana na bana babwaka ma bautiste ba trisomie ba ndundu maman Adèle Yombo na pesi mbote continue toujours bongo nzambe apambola yo. Merci beaucoup la maman Mindu merci beaucoup la boss je suis Didi Pumba toujours to solo Makambu etali mboka na biso Congo. Président Peter Mukendi na pesi mbote. Merci beaucoup ndeko na ngai Yannick Wenge muto atondi na bunzambe nzamba lola akanisa yo lisusu na bunzambe nde esika o biso tofandi. Merci oye na mboka na ngai nzambe ya lola abateli yo nzela mulai 7 heures du temps ce n'est pas donné à tout le monde. Bozali ebele o babengami ba journaliste na mboka o ya Afrique du Sud mais o bazali kotambola bazali muke ba toujours compter bango na mababoko. Surtout de l'andi pesant na bosolo ozaka yo moko o toyoka ke okei Pretoria okei Longwe Johannesburg okei Pretoria okei Durban okei mais boza ebele surtout l'andi ki ozo sala musala oyo ozalaki appelé parce que soki ozali kaka ke pona ke ki journalisme ka ndenge zalaka mbele otikaka esika moko mais ozali ko confirmer na monde ke ozali journaliste ya ghetto te aux journalistes aux ali koluka ba information ya mboka nayo. Merci beaucoup papa Peter Mukendi. La mort de Etienne Tshisekedi jour après jour 3 ans aujourd'hui le 1er février auto ça la émission la biso oyo moi liloba moko mémoire na yo zanini ozokanisi nini pona jour ya lelo ya liwa ya papa Etienne Tshisekedi. Non sincèrement liwa ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba esika lali nzambe na biso akanisa lisusu na liti na ye oya abunda ki pona démocratie na droit de l'homme ekota na mboka na biso abunda lelo oyo ba congolais je pense que ba koma oloba ba congolais ba koma ko sala bisala sala na mboka na biso sans être arrêté sans être nani ko bengama o soki bosisia wa boleka boye bosala boye nzambe alola abatela lisusu akanisa lisusu na liti ya bunda tant azaki na bomoyi tina ndenge mokolo nzambe abengaki ke apema na mabele abakoko na biso. Merci beaucoup papa Peter. Les occidentaux ba ko exiger arrestation ya Kabila na CPI na bité réaction. Non sincèrement ngai nazana esengo mingi ndenge ba ndeko na biso ya libanda ya mboka mindele oyo impozaki biso e politika nambe misuma vondo ndoki oyo abomaka ba congolais na ba congolais pour que a diriger biso a konza biso na mitema mosusu bandeko na biso ba congolais oyo bazaki derrière un Rwandais touch Zambe azali kosimba mitema ya batutu nyonso oyo bazaki contre République démocratique du Congo na yebi ke Nzambe azali kosala oyo ye moko alingaki asala.
Merci beaucoup, Papa Peter Mukendi. Na minute à l'Assemblée provinciale, plus de 6 mois impayés. Parce que nous avons monté, nous avons habité. Ils ont FCC, oh, topé. Mango Zogera. Ils ont problème, il y a FCCT. Ils ont problème, il y a des députés, Bazali, Eli, pour défendre le peuple congolais. Ndenge nini yo ozana lokoso olia na no soki peuple na no liete bazala patient parce que bazali kolinga po ba défendre biso yango tozo linga ke to mona siko qui était avec le peuple qui était contre le peuple soki ozali député ozali kolinga ke ba futa yo nano maintenant no bandi ko lobela biso na parlement te ozo comprendre donc tozali ko senga ba député tu étais élu pour na peuple congolais mais bosala siko pour na peuple congolais quoi. Donc si ba futa mité eza problème mité mais bandimi musala lokola nde boy tozali ko sala naza payé te mais nazo sala musala ya mboka nazo défendre la République démocratique du Congo ya c'est un peu ça. Merci beaucoup Papa Peter Mukendi. Président Fachi a interdit ba membre sur FCC ba bima libanda mboka te avant ba enquête et salama ne ba saila te Fachi azana na face benae omoni mwana nyoka azaka nyoka mwana nkoi azan nkoi. Donc, abandi ko la siko face benae pour ba Congolais va comprendre que qui est Félix. Félix azali mona un grand politicien. Azali pembe na papa nae, a monaki politique ya papa nae. Donc c'est un peu ça. Donc azali ebele na bango batu ya FCC baboma biso Kalev Mutombo et parmi ba criminels ya minene na mboka na biso azali na mboka na biso wana il faut aller kana justice. Donc tozana batu ebele oyo il faut baleka na justice basambisa bango toyeba qui a tué boye nanya boma boye ba massacre eza ebele ndeko nanga ya niko wenge mutu atoni na Buzambe ba massacre peza eza ebele oyo jusqu'aujourd'hui to éviter que qui a fait ça mais ndenge ba lobby bakangi ba frontière ndenge na yoki ya koloba keno mutu moko te abima ba lukandeni ba okosala wana c'est un grand pas pour nous le peuple congolais pour torobaki ke bandeko o ba boma biso bazaki na bolingo na ba congolais te maintenant toza kuluka ndenge nini de son excellence monsieur le président a sala oyo akoki ko sala pour le peuple congolais. C'est une information qui nga 4 jours après jour ba sala ka réunion pour ba sala loko mo na Congo to pe ba kwisa gouvernement o ya Fachi na éviter réaction. Non ko sala loko moko te ba projet na bango nyonso ko ya na mai to ebi ke bazali trop malin baza trop risé mais prière na biso ezali ke nzambe asia botoli pouvoir na pharaon. Donc tout ça na yo émission na 2018 na suka ba 2018 protocole ta 2019 na banzi na sala lisusu na yo émission lisusu 2019 na ibisa yo nini na biso mafuta oyo zai ko tambola na mutu ya politika nambe nzambe asia longola ki yango itikali na mupepe nzambe alingi achango mutu mususu to sala na yo émission kaka na Congo France. Donc kobanga te nzambe na biso oyo azali kopesa biso biyano oyo to sengaka ye ke nzambe yo moko ponela biso mutu oyo kokamba République démocratique du Congo. Personnellement je crois que nzambe azali kosala musala na ye nzambe azali kosala na batu oyo asi atie bon cœur ya kosala pona République démocratique du Congo. Papa Peter Mukendi bolobaki komba esili mais lelo fali pour badika pour ya beta na Zénith sope na Bercy je crois ba combattant ba telemi be bokechu azaki contre yango pe lelo concert eza annulé. Je ne pense pas que concert eza annulé ya fali na donc ba annulé ngote. Bon nazaki peza na programme ya fali peza ki na yebi ke fali ya kobeta nde concert na février oyo kozaso ba le vende ozo comprendre donc concert na eza annulé te parce que ba congolais baza ebele o ba okende concert ba ko canceler nani concert ya fali pupa te pona bokecho tu vois ba ko canceler concert ya nani ya fali pupa te pona odombo ba ko canceler concert ya nini ya fali pupa te pona soki nani eso ozo comprendre ba congolais baza ebele na Congo na poto wana oyo ba okende ko tala concert ya Fally Ipupa encore Fally Ipupa zo kende ka ko beta concert pona ba congolais te koza ba melomani oyo balingaka musique ya Fally Ipupa mais baza ba congolais te donc Fally Ipupa a ko beta concert na ye ezali. Balobi 4 politiciens ya Congo ba congolais ba komeli Macron baya na Congo basa la transition sans Félix Tshisekedi ba komona bango eyebanité na habité nana ko sala makambo wana banani ba ko sala bango. C'est impossible to que na transition tato uti ko sala élection.
Donc bato bazo lota bazo comprendre politique après élection toujours l'élection mususu. Donc transition tulingai to sala ngo période de politique nambe to sala kangote et politique nambe atikali na pouvoir après constitution nege pesa qui pouvoir après 2016 il faut to sala élection mais to sala kangote to tikala après 2 ans après nde to yeko sala élection vous comprenez mais période wana nde tulingai to sala nani tulingai to sala transition mais bande on a besoin ya MLC baloba que élection et na transition ko sala manololenge nini tabango bazaki déjà na système oyebi politique ya mboka na biso za politique ya mitema mabe batu mususu bazolia baza na majorité c'est-à-dire makambo nyonso zotambola bien so babengani ye pembeni ya quelque part bon machanga makambo changer c'est-à-dire mutu azana bokonzi awa azomema biso 10 jusqu'à 2023 to mi préparer sur to kopesa pe biso ba candidature na biso to za ba député to pesi après son excellence Moïse Katumbi azomi préparer pe pour na élection 2023 à partir de cela président Félix Ozalawana président Moïse Katumbi Ozalawana na ba opposant mususu tokei oya kozwa libonga wana gloire de Nzambe asali après makambo continuer l'étation lisolo ensemble président Moïse Katumbi silence toujours mon rara Francis Kalombo Ndazoloba makambo Evani moi kimia boizani non efandi kimia te yeba ke mutu na mutu azana rôle na ye Francis Kalombo ko boza ndeke azali porte-parole ya son excellence Moïse Katumbi. Ce qui Francis Kalombo aleki na média lobby yeba ke ezali son excellence Moïse Katumbi lobby. Mon Francis Kalombo en tant qu'honorable akoki jamais ko kende osala ba déclaration o Moïse Katumbi ebité. Donc président azali ko yeba ke Francis Kalombo akoloba mina akoloba akolobela nini. Soki aza konani pour yango aza pour yango andimi yango soki azali contre yango atelemeli contre yango mais je pense que ba déclaration sur Francis Kalombo azosala son excellence Moïse Katumbi ayebi yango en tant que nayebi ke honorable Francis Kalombo azali porte-parole ya son excellence Moïse Katumbi. C'est le mon gros senga que no président Fachi a livré bato sa FCC to bato ba sala ba crime na Congo na CPI. Non, CPI zoya na février awana. Donc les 10 kozali ba envoyé spécial ya États-Unis ba na Congo na février awa na ebi ke son excellence ni batu ya CPI ba kokota na mboka na février awa makambo ebele eko changer donc ba lettre ezali ko ya à peu près 700 combien de lettres ezali ko ya ba convocation ya bandiko oyo ba boma ba congolais jusqu'aujourd'hui to eba raté pourquoi ba boma bango donc ba ko kangama ko banga te yango moni ke ba frontière za ko kangama parce que tulingi to eba qui était pour na qui était contre c'est un peu ça. Merci beaucoup. Mon message à bandeko ba congolais au baota. Non, ma message ezali kaka ke to linga Congo ngana congolais naza na mboka mususu te à part Congo. Au moins bati mususu soki bango bazui décision koloba ke bazui ba nationalité mususu so bozui nationalité mususu boboyi Congo bolobela makambo ya Congo te. Donc nazali ko senga bango ke to linga Congo c'est notre pays mboka oyo tikali kaka na sia mokili oyo ba mindele bientôt ba banda okima mboka na bango ba koma ozonga na ba koma oya na Congo po to fana bango parce que climat ya bien mai ya bien makambo yo soit bien to linga Congo ke Congo na biso ekende likuboso après nazali ko senga bana nzambe nyonso bazali ko sambela tozala bomoko po ke Congo na biso ekende liboso c'est notre pays koza mutu moko te ya ko défendre Congo soki biso moko to mi défendre te yango nazali ko senga pe basali nzambe na bana nzambe nyonso bozali ko sambela chaque fois ozali ko sambela ko bosana te lilobata moko pour na République démocratique du Congo après bobo sanate ata eloko moko ya nzambe mboka na biso oyo bimisa basala nzambe ebele kanisa biso kanisa mboka na biso ata na likambo moko RDC esala pona yo donc nde message oyo nazaki nango après me mbote na ngai eleki ka ndenge ezalaka ndeko na ngai Didi Pumba na pesi mbote na ngai pa mama Adel Yombo na pesi bandeko na ngai ya Okapi World mbote na pesi tous les katumbistes mbote na pesi ba tous les mozologues yo moko ya niko ngenge mutu atondi na bunzambe cameraman sima ya nini ya kamera na pesi famille nanga mwasi nanga bana nanga mbote na pesi pe bandeko tu nyonso o bazo landa biso o batala biso ba sepera na biso na ba ope ba sepera na biso te nzamba lola akanisa bango lisoso. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Honorable Peter Mukendi. Honorable Peter Mukendi, il est président et les amis de Moïse Katumbi ici à Durban, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci beaucoup à Maman de Yombo, Maman de Yombo, Maman Mimi Ndouma. Merci beaucoup à tout le monde. Les boss Josué Didi Puma, Glody derrière la caméra. D'ici là, portez-vous bien avec
l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.